Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste nouvelle, vraiment, Makambe Komeli, frère Thomas Lokofé. Nous allons obliger en tout cas à en entièreté. Il y a une preuve, il y a une voice. Ils ont mawa, ils ont pas, ils ont mawa. Na ebite sera comme pasteur, toi tikala kaka frère Thomas Lokofé. Mais ba jour par rapport à Makamba Jani, Makamba Peniel, en tout cas, c'est retrouvé qui vraiment en France. À ça qui peut mission à Midi. Alors, Vine, personnellement, n'a bien noté. Mais mission on a bandé avec sa maturité belé. Bon, tout n'a pas question, il a connu mes comélies. Pour découvrir on a la NG officielle. Donc, il m'a parce que à qui faire confiance? À qui faire confiance? N'a notre groupe sa confiance. Le pasteur va se décevoir, le frère va se décevoir. Tout comme ça, ma cambi son moko. Ils a passé. Bato boya komelanga na ba commentaire na ngabini boya raka na ba mauvaise nouvelle. Ba bonne nouvelle boya na ngote. Moi je viens avec toutes les nouvelles. Les mauvaises, les bonnes, je viens avec toutes les nouvelles. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi toi tu mets toujours des emojis? Ou tira des emojis le quoi mutakufi? Quand c'est ma kamaboye li muto. Quand on répète ça muto, vas-y que mutasi akufit. Vous évitez que réputation muto ceux qui c'est baby makas. Vous avez ma personnalité nae. Ici, comme tout ça, sous na valeur à cause de l'eau. Mais ce qu'on question est pourquoi est-ce que ça les marque à Bongo? Est-ce que ça est innocent? Est-ce que mam nazana ou ah? Bah conseiller cas frère Thomas Lokofé. Y a on a bien une triste nouvelle. Makambi comme les frères Thomas Lokofé. Vous allez brancher dans la NG officielle, bah voice ezali, bah message ezali. Bon, tant il a bien en ba voice to yoka ensemble ba bref pe na kotia to pe sa banane confiance l'humanité. Mais heureusement pour la mission tebi qui Bible lobby maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc to pe sa confiance na motuté. Ko to refanda na banane na banyama to refanda na bato. Mais soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo. Je pense que j'ai bonne mémoire, le frère Mike Kambai, abîmé par Thomas Lokofé, si j'ai bonne mémoire. Alors par rapport à Maramba Pené, Mike Ubande Koleka Awa, avec un copé sa conseil. Na ebite soki bato yo o ba mona ki émission na o ya sala ba makambu ba mona ki conseil ya pesa ki mbe yango bazonga ki ba ko sambwisi be pa nga ba kwa mo santo ta frère Mike Kambai nga na ebiki na émission ana a exposer ki frère Mike Kambai au contraire a pesa conseil moko bien est-ce que bato na ba lingi ba l'acception ki ye pas za mo santo te to ndenge ni bolanda na 2023 fille moko abandeye kofanda na grande sœur na nga na Canada abandeye koluka mobali nde aye komona foto ya oncle na biso aye kosepela na ye après fille yango ayebisi grande sœur na nga ke aza na couple moko oyo Thomas Lokofé azomema bato na Canada. Apparemment gouvernement ezotinda ye kuna na ba étudiant. Zobandela pour vous comprendre. Na 2023, muto a pesi biso likambo ya frère Thomas Lokofé. Aza victime. Victime escroquerie ya frère Thomas Lokofé. Tout ça en 2024. Mamno loboyo. Oh non beta oyo. Na boki 2023. Toi en 2024. Il y a mambo karaté. Ils ont passé à frère Thomas Lokofé. Ils sont présents. N'entend que
Frère Thomas Lokofe, maman langa boya kaya bala mwana ye. Kwa zaka aventureux. Est-ce qu'elle changea? Point d'interrogation. Na émission Amige Niema, alobaki que azalaka sous infidélité, yatika makambo sa mabe, oui a trichaka, ki nduma na ba chant très anormal, parce que zo boya mizo yela yo. Mais qu'est-ce qui fait que en 2023 sous ya otu ko sa sous fait boumboulou à dégâts? Kaimo mutayebi. Na 2023 fille moko abandaki kofanda na grande sœur nanga na Canada, abandaki koluka mobali. Ndaye komona photo ya oncle na biso aye kosepela na ye. Fille yango ayebisi grande sœur nanga ke aza na couple moko Thomas Lokofe azomema bato na Canada, apparemment gouvernement ndazotinde kuna na étudiant. Couple ezalaki il faut bato bapesa $2000. Fille yango abandaki kosepela na oncle ya fille atindi so matière oyo atindi fille yango atindeli tante na biso na Congo $1000 pour apesa Thomas. Tante pe ake apesi Thomas Lokofe 1000 wana. Nga na famille na nga tozalaka na Afrique du Sud. Donc fille yango azalaki abo comprendre que nga naza awa, fille yango azalaki awa, comprenez seulement. Tango mama yoki kop nde fille yango atiaki mama na contact na Thomas. Mama pe atuni soki aza na espace pour na moto mususu po ye pe abandaki kaka alobaki kaka ezalaka kop moka ya 7 personnes. Alobi te eza déjà na 7 personnes na Thomas Lokofe. Tovandi moko mususu aye kobenga mama ke soki aza na moto moko ayebisa moto wana apesa $1000 na ye ya avance. Adresse na bango ezali avenue Ebonda numéro 11 Mbinza Pigeon quartier Ngalema. Siko preuve pe ya ngolo ya $1000 bapesaki Thomas Lokofe. Je vais m'expliquer pour vous comprendre bien. Mutu atindeli biso lisolo oyo azali nièce ya mutu oyo frère Thomas Lokofe a escroqué mbongo ya voyage. Je vais m'expliquer. Fille moko boazara na Canada abandaki koluka mobali. Fille yango aye kotombe na oncle ya mutu apesinga lisolo. Fille yango azalaka na Canada. À l'époque, yete mutu atindenga lisolo. Fille wana azala na Canada. Bayebanaki na frère Thomas Lokofe. Ayebaki ki frère Thomas Lokofe aza na COP au gouvernement aopesa yeba étudiant aya kotika bango na Canada. Nde aye kobenga mama ya ba fille oyo atindelinga lisolo soki moyen ezali atindeli $1000 po akende kopesa frère Thomas Lokofe po atia mobali na ye parmi l'étudiant wana po alanda ye mobali na ye kuna na Canada. Nde mama ya ba fille oyo atindelinga lisolo aye kotuna frère Thomas Lokofe. Est-ce que place ezate po selon ndenge fille wana asepela na oncle na lobaki ke izaka kapuna 7 personnes. Frère Thomas Lokofe lui ki no etika na pe kaka 7 personnes bato si bakoki. Mais quelques jours après aye ko contacter lisusu mama ya ba fille atindelinga lisolo po apesa mina ye nde bapesaki yango na tili bino ba preuve. Tena tanga sous place yango. Tango mama yoki kop nde fille yango atiaki mama contact na Thomas. Mama pa tuni soki espace mususu ezalaki te po ezalaki kaka ya 7 personnes. Alobi te eza kaka 7 personnes. Tovandi moko mususu aye kobenga mama ke soki mutu aza na soki mutu azali moko apesa pe avance na ye. Ndaye kopesa pe avance na ye. Bref bomoni pe yango wana prévu ezali yango omona pa partir à téléphone nanga awa. Alors, awa naza siko na ba voice ya explication. Bola d'explication bien. Norbando tia soki moko esili na katiza nango na lingala. Mutu aza ko expliquer lisolo o. Ameli masanga te, aza livre te, aoki mapemba te, aoloba makambo oyo ye ayebi. Mutu na makolo. Tolanda. Sorry, dancing is nothing to look at voice. Oh, Coco, my God, donc mukolo mama abengi mukomo tovandi kaka abengi mama ayebisi mama ke mama tunaki mpona moto moko na 7 personnes na ye azalaki na bango moko akokokende na ye te azotikala
Ce qui maman koyebisa moto wana so aza na mbongo apesa $1000 na ye avance apui ntongo bakoma abakisa susu $1000 mosusu. Bon mama mpe amonaki to wana petit frère na biso babandaki kolukela ye bamoyen nini ya kovoyage. Ye mama yo oloba ekope yango oyo tomoni kofe mpe aza mosali na nzambe. Bon nde mpe tante na biso wana lipasa mama na biso akendaka ti na Congo na adresse toma lokofa atindelaka yo oyo nga mpe na nango na otindela yo oyo toma atindelaka ye esika bakutana akenda mpe kuna mona mbetu bakiti bilon toma lokofa yebisaki ke wana ndako na ye esika ye avandaka basinyaki mpe bapapie ntango ye apesaki ye $1000 wana tante na biso mpe akonfirme ke eza ya solo eza makambo ya lokuta te. Ntango mama amoni bongo mama alobi oke nabimisa to yebisa mwana apesaka $1000 na ye batuni mpe bakombo na ye nyonso mamaki na Wester atyeli $1000 mama atyeli $1000 ale toma mpe alobi ye amoni $1000 wana akonfirme boye ake mpe azwi mbongo etu. Apres wana tovandi banda tozelaka mpo moto aloba na biso ke mwana kovoyage jour tel comme ça mwana akita Congo mpo biso tozala na Afrique du Sud olandi alobaki eloko te mpo apesaki date moko soki na juin boye eluka fo bazala deya na Canada date moko boye na juin mpona confirme pa mama date moko na juin fo bazala deja na Canada. Mama bioke pom te ome mwana fo azala wana avant deja azala wana deja na mai donc fo azala 1 mois na Congo mpo bazala soki bazoyekolisa bango ndenge nini babeta batron bazoyekolisa bango ndenge basala boye mpo ntongo bakokoma kuna eloko yango ye alobaki eza ya gouvernement Congo année ya 2022 bapesaka lor mbongo akende na bato ke année oyo ya 2023 euti oleka oyo ke bapesaki yango ye chance amema baétudiant kuna nde esiko akomisaki yango cope ke aokota mpe bato mosusu na kati kaka na kaka ya étudiant selon ye toma ndenge alobaki. Apres wana tovandi mai eleki juin eleki bamwe ekoma okende ya oloba na biso kaka ke oyo azozela motu moko gouvernement azotinda bango na ye ifo alongwa poto aya mokongoso ayebisi biso deja motu anaki alongwaki aye tobandi kozela toma alobaka kaka eloko te. Après temps mosusu moko boye o aye okende États-Unis azobela aza na hôpital boye moko ayambaka telefone te so babengi azoyamba te papa biso kuta azalaki maladi makasi papa aye kobenga ye na telefone aye koyamba telefone nde papa ayebisi papa makambo kwa voyage eza ndenge nini banda mwana azozela po ayeba boye o te papa moto wana oyo gouvernement elobaki fo tokende na ye moto yango azaki deja ye deja me tozozela kaka kozela mama eseno ye biso ti lelo toma bloka biso partout yango na opase oyo na oyebisa oyo eloko oyo mpo bato baza ebele meme mbongo ya mariam fi oyo akendaka atindaka $1000 pa tante na biso apesa amela ye mpe yango ti lelo donc nazobimisa nini oyo mpo bato bayeba peut-être azosala yango na bato mosusu moto moko ata abima mpo alobaki asali bango boye yango biso tozosala eloko mpo bato bayeba ke akomi koescroke bato mbongo mpo bakutana na tante na nga boye na Congo tante apesi $1000 ya fi wana oyo abanda kolinga oncle na biso wana ke oncle na biso akende epa na ye na Canada ale aye komela biso su ya biso donc ameli biso nyonso batotal wana $2000 toma lokofa ameli ti lelo apesa kaka $200 mpo anini mpe apesa $200 eye kocoïncide ke oncle na biso aye kovoyage aye okende France mama apesi ye numero ya Toma mama lobi benga ye solola na ye please azongisa mbongo ya mwana mpo voyage wana tomoni neti esalema te tokomi deja ti baseptembre tokomi presque décembre deja voyage wana tomoni neti esalema nango te mpo ayambaka biso su na telefone te akoma kosakosa biso donc azongisa mbongo ya mwana
ye akende akutana na oncle na biso mpe akutana na oncle na biso mpe eza lokola connaissance ya oncle na biso moko kuna na ye Toma Lokofe bayebani nde a partir ya ye moto ande esala eke bakutana ntango bakutani alaka oncle na biso ke te akozongisa mbongo wana avanda mpe kimia alobaka mpe so eloko te ti baye kotia ye pression nde aye kopesa $200 $800 oyo etikala ti lelo na napesa te ayebisi mama biso ke te aza na Angola mokolo moko aye okende oyo aza na Angola mama ayebisi oke aparti ya Angola Wester ezalaka mpe papa tielanga mbongo ya mwana na nga ozongisa ti lelo alaka biso kia kopesa mbongo atikala kopesa te peut-être bato mosusu baza kuna oyo bayebi te ke Toma asalaka makambo ya boye donc akoma koescroke bato na otindelo meme bapreuve ya bavoice na ye na récit ya mbongo totindela ye na Wester. Ok, naotiela bino bapreuve ya voice bapreuve ya récit oyo batiaki oyo ya nini deja bosi bomonaki yango yango oyo bapreuve ya voice nde tokoyoka sikoyo awa ya makambo ya lokuta te bavoyage azosala me mbongo mpo azongisa eza kilo mpo ani te koluka koswane mbala moko image na yo oza mosala nzambe bo atika koyemba ma atika na kashe wana ya mosala nzambe pourkui koluka kaka mbala moko te koswane mbala moko image na yo oswane yango mbala moko olieki otika makambo bosanga eloko te oye mpe na non naotia nabongisa lumière biso molili ekoma okota toza na winter nazotiela bino opesanga 1 minute voilà tozongi tolanda papa nasololi na mwana lobi baokende na banke bakobisa mbongo ndambo babisi so mardi ndambo ale na pokwa so ere ezali tokotela yo ya bamsala nayebi te ndenge tosala tosolongo ka bielo tosolongo lobi mardi nde tosola bien na mwana tokobenga wata video call tosolo nayebi mo mokolo makambo merci beaucoup papa olala bien nzambe abatela kobosana te papa otindelaka identité na oyebi ke soki mbongo mpenza nakoka otya motu bana ata mibale bakei nzambe ka makambo ya mbongo oyo aza mama ya bafille oyo apesi lisolo na ye mpo tobeta mama ngo oyo ntango aosala voice aotindela frère Toma Lokofe ke mbongo bakotia lobi mbongo oyo omoni facture oyo batiaki na Western soki na Western je crois bakotia lobi na butu wana oyo azobeta lisolo eza mama ya mama mwana ya mama oyo nièce ya mutu oyo oncle ne mwasi ya oncle aza na Canada atiaki ya contact na frère Toma Lokofe po amemele mobali na Canada ba lokola ya commission quoi voilà ko mama ngo un jour avant batindela frère Toma Lokofe mbongo na butu wana ndasaki ba audio oyo tozo continuer po ani kaka koregle likambo te esilaka olie komaka ntina ba réseaux sociaux yebi ke otambola na statut ya mosala nzambe. Merci maman. Au monde ndenge na tie wana bon en anglais na biso na français ezalaka différent parce que bino bozalaka na ba nayebi te ndenge bosalaka mais soki okomi Baende Lokofe prénom nde eza Toma donc Baende Lokofe et puis Toma et compliqué vraiment te donc bon, il faudra qu'on me soit adresse bon nous comme adresse alors nous comme adresse merci. Wana frère Toma Lokofe avant zwa mbongo ton famille na balinga batiela ye mbongo boyoki na otela bino pour une seconde fois pour boyoka bien. Merci maman. Au monde ndenge na tie wana bon en anglais na biso na français ezalaka différent parce que bino bozalaka na ba nayebi te ndenge bosalaka mais soki okomi Baende Lokofe prénom nde eza Toma donc Baende Lokofe et puis Toma et compliqué vraiment te donc bon, il faudra qu'on me soit adresse bon nous avons comme adresse alors nous avons comme adresse merci. Audio oyo eza ya 2023
Zela. Oyo eza audio ya 2023. Mbongo batielaki ye le 28 3e mois 2023. Eza ya kala te. Tozo continuer. Zela. Nazo voir numéro na adresse. Voilà, on fait ça maman, on ça la Merci papa Naozela. Papa bonjour, bon niveau ça bien. Ya naji déjà ma contact à otinda passeport mais sikoyo nazozela ki opesa nga numéro ya frère on adresse na ye pour na opesa seme ki nanga rejoindre kuna l'agence à kitiki là. Bon yo la muki bien kasi. Allô maman. Bato bazaki mibale pamba na début mais baye kobakisama misatu bakomi 5 donc bango bandimi proposition nga napesaki bazali kaka mibale donc bakomi 5 donc yango omoni epesi oyo bandeko wana kaka epesi mwa mobulu donc bato bandimi proposition oyo apesaki eza kaka 3 personnes ngai ndeko mwa mwasi na ndeko moko kimbango. Donc voilà maman, je disais olibisa totambola mwa moke lokwa toza na ete na moi totambola mwa moke makolo. Donc je disais bato bazali bibale yo na ndeko moko boye sikoyo misato baye bakisama proposition surtout tozalaki au moins 8 personnes donc 5 va désister etikali ka 3 donc ngai fi moko na ndeko mwa mobali donc yango moni bazo il faut ozongisa mbongo ya bato wana surtout nayebisaki avant po bana badémarche oso il faut pas nyonso kosa mbongo na bango po eza image na ngai eza image na yo te donc yango moni aosala tout mois prochaine azongisa mbongo ya bato voilà. Wana tango makambo yango ekomi kobetize nde epesi mwa mobulu donc kopa yango on dirait efoiraki fallait kozongisa bambongo voilà tozo continuer ya papa pote eza wana biso awa malamu tindaka identité no ndenge ka eza na soki carte électeur soki eza na passeport soni nde mwana okina oka ndenge wana oyo ezalaki avant batinda mbongo na leki muke nakoma awa oyo natindeli yo adresse wana soki ya ebonda soki numero 11 ya mbinza pigeon nganyema wana eza adresse oyo tante nanga akendaki kotikela ye $1000 ya fi wana oyo atindaka sikoyo ntango toye kopesa mbongo ya petit frère nanga tante nanga ye kozonga lisusu na adresse oyo po atala soki bazali toma longola biloko nyonso donc bazala susu wana te donc azwaka kaka adresse ndako wana mpona kosala bato biloko boye ke bato bapesi ye bambongo aleya akimi balobi moto azalaka na adresse wana te bato bavanda wana te mais tante nanga akenda na adresse oyo kokende otika $1000 wana foto oyo natindeli yo oyo eza oyo alati noir aza oncle nanga grand frère ya mama nanga oyo nayebisaki oke akendaki okutana na ye na France oyo ayebisaki eke te il faut apesa mbongo ya mwana po mwana azobunda azoluka mbongo po ameka ata kovoyage azongisela ye mbongo na ye wana eza oncle nanga oyo akenda okutana na ye ntango bakutanaki oncle akangaki foto comme preuve ke bakutanaki mpo lobi ezala te ke oyo mosusu bato mo baza ebele eza ye te donc oncle akenda okutana na ye yango wana foto oncle nanga eza oyo alati lacoste wana ye toma ye wana na asi ozomona ye wana mopanzi aprometa biso ke kopesa mbongo ti lelo achange balimero ayambaka te ntongo kutu oncle nanga oyo aye komona ye na émission auti osala kala te awa na solola vérité tv oncle nanga aye kobenga limero wana asengi bango so bakoki opesa ye limero atoma mayebisa ye bango cause te bon moye mpe bapesa ye limero na ye ezalaki te mpona bayebi te soki azalaki nani po abanda koluka limero po abenga ye ayebisa ye akozongisa mbongo
Voilà, Bolandi. Photo yango. Frère Thomas Lokofi. Quand la l'équipe émission à Sali, après si conseil, on dirait que ça va décider na batouté. Mais ma kamba minene boy, ou frère Thomas, azana ngoti lilo na batou. Est-ce qu'il y a beau sana? Est-ce qu'il y a ben sous qu'il faut devoir batou $1,800? Est-ce que Zara nenge comment na ngomuta sali dega na ya pas fandi na e? Point d'interrogation. Frère Thomas Lokofango, nga na oka ba seri mo babanda ofanda na États-Unis. Oyo ezali tango makambo perkité nde siko bakomi kotia ye mwa pression azongisa mbongo akomi kokota siko bato mosusu na kati ya makambo no ezalaki kopi boye eperkité boye bozala tia parti yango bolanda yango bolandaki parti wana bolanda. Donc voilà maman, je disais kolibisa totambola mwa moke lokola toza na ete moi totambola mwa moke makolo. Donc je disais bato bazebi bale yo na ndeko moko boye sikoyo misato baya bakisama po biso surtout tozalaki au moins 8 personnes donc 5 va désister etikali ka 3 donc ngai fille moko na ndeko mwa mobali donc yango moni bazo il faut ozongisa mbongo ya bato wana surtout nayebi soki avant po bana badémarche oso il faut banyonso baso mbongo na bango po eza image na ngai eza image na yo te donc yango moni aosala tout mois prochaine azongisa bambongo ya bato. Voilà. Wana makambo ekomi koperkite mais ti lelo frère Thomas Lokofi azongisa mbongo ya bato te. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que bino boyaka na bamakambo oyo exposa basala nzambe makambo oyo koya na réseaux sociaux te toza omoni toza bato toza bato toza pe na bamabe na biso nyonso mais soki ozosola na bato fo kozala na bango franc naosala makambo soki esimbi te tokabola 50% perte 50% perte ntango makambo esimbi te ozwi 50% ya perte ya bato ozongisi ozwi 50% nango mpe ozongisi osimbi soki mpe likambo oza nango mpe na perte nyonso bi papa ngai nde naosala makambo soki ebebeli biso nyonso retour ya mbongo eza te ntango ozosala makambo na yo eza na risque e péril na yo moko moto okoyebaka ezalaki na risque e péril na yo moko mais ndenge boyoki voice wana ezalaki te ke risque e péril na bango moko ezalaki ke likambo esimbi te bazongisa mbongo azala soki na France soki mpe na États-Unis soki abi ataki okenda ndozongisela bino tranche par tranche ata 150 boki nde moto alobi ke moto azomona na ye pasi aoluka mbongo na ye azoluka sa sortir na vie na ye kolia mbongo ya bato boye pourquoi kolia mbongo ya bato aboye pourquoi bambongo lokola ba $1000 ngai naza boye so naza nyonga moto ya $1000 nakofuta yango ata na 10 mois nabi ok na ndofuto ata 20 mois ndofuto chaque mois $50 na niveau na ngai nanu to de kofuta ata 50 so nakoki 100 te ata 50 mais niveau ya Thomas Lokofi akofuta ata 100 ya sisi mais te ntango baye nango na réseaux sociaux ko famille wana ebangi ti peut-être bato mosusu bazala victime te tobimi victime tika to expose makambo yango na réseaux sociaux eyebana peut-être bato mosusu baza mpe victime ya makambo biso tokutani nango balibani ke biso toza mabe te ntango ozotambola na identité ya koyeba nzambe identité ya mosala nzambe il faut otambola na de façon ke soki eloko moko ebetize na vie nao bato baoya ofinga nzambe na nsima nao nani aza modi yo nde oza modi parce que otambolisa komwa nzambe na ndenge aliseki bato mosusu omona boye azalaki ondimela nzambe ondimela nzambe te mpo na yo otambola deja mabe yango wana bato bazalaka ke mosala bango komelela bato mbondo ye mpenza jamais akosala bongo faites attention soki oyoki motu balobi mabe na ye loko crazy komelela motu mbondo te. Deuxième, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Tant que yebi no motu te kozala na onte ki balobi eloko mbala moko ndimi to mbala moko boyi zwa yango avec beaucoup de réserve
koboya te kondima te réputation moto eza lokola prophétie na mokilo toza na bahypocrite moko omonaka likambo eleki mutu mpenza okondima te. Tout le monde est hypocrite loba nango sila aza na tort aza na raison parce que kotala mpenza frère Thomas Lokofi boye ondima te ke makambo soki bavoice ezalaki te na ngai nandima te mais eza likambo ya mbongo ezala meme likambo mbongo ata so boke na leta ondimi kaka na ofuta na ngai ata mokie na bandi kofuta soki frère Thomas Lokofi alakisaki bafamille oyo volonté ke na ofuta ata maleme na ofuta nandimi te ke famille elingaki ya na bavoice na réseaux sociaux nandimi te aye nango na réseaux sociaux mpo ani mpo abloka bango akipaka bango susu ta sundola bango etali mpe ye te. Basala nzamba lelo bakomi oyokisa basala nzambe mosusu soni topesa nani confiance ona baki na bandela mito na nga topesa nani confiance nano tokopesa confiance tolobaki topesi ye mosala nzambe confiance na basala nzambe na bapayen bazaka na ndenge moko bato baadora basala nzambe ozo adore mosala nzambe babango banegligeaka bandako nango bakende kohonore basala nzambe bosalaka masumu réseaux sociaux buzz bosalaka masumu onéglige ndako na onéglige bana na mpo kende avant de prendre soin de l'église de Dieu commence d'abord à respecter ta maison ton mari bosalaka masumu bozo adore bato ebele bakoti na baperdition à cause ya kozanga koyeba. Frère Thomas Lokofi eza triste eza mawa makambo asoni ekomeli réputation na est-ce que bon bafranga bakoma na bango mpe bongo basinquiéta na bango so na baréputation na bango te etali bango te bato moto asala likambo aosinquiété na réputation ete yo oyo olobela ngai mona asali video ke ngai nde naza mabe mpo ngai mona expose ete asexpose ye moko moto asexpose moto expose aza te ye moko moto akotaki na makambo moto asexpose. C'est vraiment très triste. Espérons que soit mon émission ou alors au local de bas expliquer ndenge ezalaki mais ba voice ezali za moi pas pour tout mais ba voice ezali mais to yoki quand même basala nzambe boza sérieux bota mon docteur basala nzambe eza ba to juste ba respecter bino lelo peniel vile ko mbilinga parce que azwa ki frère mec kamba lokwa musala nzambe mais oh ya mon ekuna lelo peut-être vine eza de trois te belé ba on dit mango ti mais ngana ndimi la peniel wana parce que vie à Liba les a différents et puis ça passe tout année prochainement. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo pour sensibiliser. Pour ça l'attention. Ba démarche à voyage, ce qu'on fait dans le penda kinyata inanotanga kama kombalu, je ne pense pas que ça la berre dans démarche à voyage. Attends ça la demande à tourisme, au voyez ba ça la yomo. Ah en Afrique du Sud, ba tu es belé ba ça la ba démarche bango mon point de baline ko s'informer. Les problèmes avec les Congolais, les Noirs, les Africains aussi ils n'aiment pas s'informer. Bon s'informer kabino moko, bo bando ko ça la berre les choses c'est pour la makamba démarche à voyage. Ba te belé ba zo sakana ba toi ni ba ebi ko s'informer te pour la makamba voyage. Et ça passe connaissance c'est très important. Très important. Koto ndumba basi, koto escroc finalement. Koto muta franc-maçon, koto muta science occulte, les dehors est risqué. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.